kolala kolamuka ezali habitude te soki olamuki na tongo pesa nzambe merci kumisa ye netola ye po aza nzambe malamu azali nzambe oyo abatelaka tombolaka ye nde mozalisa likolo na nse napesi bino merci mpo bozali en direct ya Sentinelle TV bozolanda biso bongo na à partir ya États-Unis, Canada kuna bozolanda biso na Sofkins TV. Alors merci Nabino, le ezali vendredi. Chaque lundi à vendredi, vous landaka biso na Sentinelle TV na émission Nabino Petit déjeuner. Petit déjeuner ezali émission ya éveil patriotique, ezali émission ya révélation, ezali émission ya retour à la parole, ezali émission ya poatalas oyo Proverbe 30-30 animaka. Bato bele babenga babi me pasteur ndeni okotsaki bato wana na émission ya lobi na tongo no. Omonaki bien ba insistaki na phone babengaki et tango na zwi bango parce que zana baka bato muso azo benga bon aza malade mususu peut-être azana ba démon muso alinga kufa alors na monaki que so ina intervenir peut-être za ka ya muto aza malade ou bien azana ba problème na assister te osala non assistance à personne en danger yango monaki na yambaki et puis l'air na yambi bango ezali ba vieille connaissance bato to solo la na bango tout ça ba émission moko azanganga kutu aprometaki nga ke akoya kolianga me mukolo ayaki kolianga na bise l'air oya na kosepela mingi oya pona ya miso Yesu nde omoni nde to solo la wana donc ezali bato musu bayaka koswanisa ba musu bayaka kobundisa ba musu bayaka kokumisa to yambaka ba jar ya bato nyoso tu pe bomoni bino moko ke fubo bonde la mingi pona basali na nzambe ba travailler solo parce que bitumbeza makasi tant tozo dévoiler ba misala bato tant tozo kota même l'intelligentsia bomoni ke muto azo sala ba émission alobelaka Congo mais fubo yeba ba langage na ezanini soki to sala ki misala ote moye pe boye bateke Fabien wana azaka kolabo d'ailleurs bato ba komeli ngebele ba camarade na ye balobi Fabien azali ami personnel ya Jean-Marie Kassamba kutu aleka même na télé 50 alors bato musu ba informer nga que non azali supporté pe lancé par Jean-Marie Kassamba pe na Théophile Bemba c'est-à-dire batindaki Fabien na asal sa sitwana po na ko dorlotaka ba congolais kokosa bango ko sala ba émission moko na sens kaka net ke ba congolais ba mona soki ndeni et pourtant azo sala ba publicité ya bata PPRD azama muto PPRD azamuto aner na kosela muto makamuté ibino mo boyoka ki pe alobi Kabila azali président a otika la président donc muto oyo azo reconnaître Kabila lokola président olia sil sa criminel ya lobi ka président et là c'est que azali muto oyo azali banda ya masano et puis biso oyo ba combattant parce que ngana na étoffe mibale ya pasteur pe a combattant toko il faut to contrôler presse c'est pas n'importe qui to repese ce monopole à ce dollar na ba congolais alobela bango makambu soki zali ko préparer peuple été pour un soulèvement ko préparer peuple été pour na ko aider ko préparer peuple été pour na boy par exemple biso oyo to zali awa na poto mutu tout azoleka lokola combattant ou bien lokola pasteur il faut y une mission au Yesu salaki na yebisaki bino lobby ke christianisme ezali mouvement à révolution Yesu leria ye ayi kokuta Israël ezali bongo sous occupation romaine Yesu abandi ko former ba disciples azu ba pécheur abandi ko préparer bango pour ba se révolter pour ba benga occupation c'est-à-dire mutu tout azoya na net na télévision na vidéo il faut y un langage ya kola musabato oh soko tali Fabien aya jamais na langage ya kola musabato ye azaka pe information te atanga ka ba information abandi ko traduire na bato ndenge yali oh na ngongo to na posa bato na te vient Rwanda déjà tiebiso na erreur makasi alalisi bato belé groupe nyonso tout oyo ya pareko baza bato futo tia ba na prière ba rejoindre biso parce que baza ba lost ba bato babunga vient Rwanda a kosi bango ami bango na mate ya moko alalisi bango pourtant fala la musabango alors ba Fabien pe baza bajara batwana bazoya na mate ya et pourtant na senaye azali protégé pe azali coaché par Jean-Marie Kassamba
Kasamba et puis par Bemba oyo tobengi Théophile Bemba. C'est-à-dire ezalaki mosala monene pona ya koyebisa bino makambo wana. C'est-à-dire biso za batu oyo batu lokola biso nzambe akelaka na ba génération tobimaka na chaque génération te. Bato baza na molimo bayebi niveau nini spirituel naza nango. Bato oyo baza na molimo to bandoki bayebi ke nazosalela nzambe solo. Pe ntango azoba ba qualification na kosepela mingi Fabien ayebisa biso aza qualifié na nini. Atanga nini, asilisa na nini pe aza qualifié na nini. Parce que ça na bato belé oza na niveau na ngate, oza na niveau na ngate. Oh, bato tout bayebi ke avanda na quartier 1 aza ko vendre pas ya Bemba na famille ya Bemba, aza moka ba famille ya Bemba bavanda na Petro Congo na Masina. Ce qu'il faut yebisa biso niveau no nini puisque bato bavanda no na popo kakbaka. Bato ba mona yo na musala bangulu. Bangulu te ya komema na poto me kobokola bangulu. Bayebi fina c'est comme nga bato bayebi nga ba mona ngai na Kamobutu na gardien puis premier primaire ba mona ngai na Saint-Marc ba mona nga na Midu ba mona nga na Sadisana ba mona nga na Lonkobo ba mona nga na Malako na silisi na diplôme d'état na ye une année na Marie-Wabi ba mona nga na Allemagne ba mona nga na Paris na France ba yo mona nga awa na Angleterre et en Angleterre nazo tanga ba classe ti lelo na continue ko tanga ba classe tu vois. Alors mutu tanga zo ko na niveau na yete il faut ça ba to yo za na niveau nini. C'est vrai peut-être niveau qui collabo ou bien niveau à démon au ko lekanga mais na ma classe mutu na mutu azana niveau na yi. Soko lo bito lo ba anglais to lo ba anglais, soko lo bito lo ba français to lo ba français, soko lo bito lo ba allemand Dutch to lo bango, soko lo biki Congo to lo bango, soko lo bi lingala to lo bango. C'est-à-dire to zana ba langue moins 4 5 langues déjà lo ba. Muto déjà lo ba plus de 5 langues asa instruit. Asa déjà quelqu'un qui est instruit. Alors to ko sepela mingi Fabien ayeb sa biso niveau na enini. Pelé azo sala ba émission na tindi. Ndana azo sala ba émission pour na bandango bandakala, nzambe mutatindanga. Et puis nazana ba verset biblique oyo ezotindika ngana sala makambo na osala bo yele razo sala ba émission ya kobenga Kabila président ya ko pesa ba fausse information ya entre temps azana ba relation ba Jean-Marie Kasamba na ba toi peu perdre ayebisi bino ngote. Donc bandeko lobby ezalaki bandeko to solola ina bango ezalaki batu oyo to solola na bango mais normalement soki ekotaki ezalaki pe po bino bomona bakombani na zaka nango na butu pe na moyi na butu na yambaka bandoki bayaka kobundisa nga awa me bakokanga nga te. Et soki totali makambo oyo ezosalama mikolo oyo eza makambo nga na sina loba na prophétisa makambo ya bafaux bapasteur na tanga bakombo na bango nyonso lelo bakomi kobima moko moko. Tozolobela lelo ke torene vient lelo eza vendredi nalingi vendredi ya lelo vraiment nzamba batela biso tosukisa na kimia tolobela que rien ne vienne rien ya nzambe yesu baye koline batungi babi nkolo tosambelaka ndenge nini alobi notre père qui est aux cieux que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Boyebi prière wana Jésus azoye sabaye koline ndenge ni ya kosambela c'est-à-dire azoye biso tobelelaka règne ya nzambe pona nini azoba tobelela règne ya nzambe parce que monde oyo ezali monde ya injustice. Batu mabe bango nde bokomisi bango batu malamu bokomisi bango batu mabe. Liwa ya mundele 12 mundele 3 mindele bakufi je suis Charlie mais Kabila azoboma plus de 20 millions de Congolais mundele azotelemate mais soki na Congo mindele mi balé 3 bakufi bakotelema journaliste ka moko ya France bakangi et sali dégâts par rapport il y a plus de 100 personnes babomi bazolo bela même 100 personnes ba noir babomi te bazolo bela kaka journaliste moko o bakangi. Donc liwa ya mundele mokili mobimeko ningana mais liwa ya moto mwendo mokili ezana mona tinate ngana za tribal te lobi na sala ki erreur ezaki erreur de ya koloba nazali ne nationaliste nazali tribaliste c'est ce que j'allais dire. Nazalaka école théo école nanga boy nazalaka congolais c'est-à-dire je suis un nationaliste congolais je suis pas un tribaliste nazalaka régionaliste té d'ailleurs au monde que naza mutu ya bandundu à 100% moi si nazane na ndako za mutu Équateur
donc au moins siko que nazali nationaliste, donc nazali congolais, nazali tribalité. Donc c'est ça. Ba Rwandais ba komi ko regretter ba crime basala na Congo, pe bazo banga représailles pour ekolanda bango. Alors biso bana na Congo, biso bana na Nzambe, esengeli to senga kaka règne ya Nzambe ekita. Règne ya Nzambe ekomemela biso kosikola Congo pour esengeli na bino boye bango ke Kabila azo se préparer na ba guerre, azo se préparer na ba trouble pe na ba tuerie na mboka. Parce que ba américain ba bwakisi tina aye na ba mbongo bangambo belebele pa papa pour papa côté là. Mais bien que papa yambaki parce que ça papa mo criminel lokola ye normalement pourquoi yamba été. Et ngaso nazaki na sambe na l'église catholique na otia suma kolukuna te pour papa ayambi un criminel. Alors règne Nzambe leki ba règne nyonso. Soki totali église Nzambe malamu esika molimo yalaki esika oyo réveil bandi. Tango musée adi na bala zalaki ezaki esika molimo esika nguya me banda musée akufa musée wa côté ya mwasi ya côté ya te mwasi ya musée akoma pasteur bandoki na bandoki batonda kuna ndenge moko na kimbangisme ezaki église ya molimo tango Simon Kimbangu azalaki Simon Kimbangu atatola Yesu asalela Jésus mais bana oyo ya bokola po azabaza bana noko na ye po ya botate ba Simon Dianganda o baza kuna ba diangenda bana ba sorcier ba démon église kimbangiste tonda na bandoki na bandoki. Alors batanga ka jamais Bible et comme centre ya kindoki na masolo. Yango toujours ba biso bana Congo to bundela Congo. To senga na mutu akende komona MP na yesu tu ba o baza en Angleterre ba yebi MP la kinini parce que na uti o comme lettre moko. Lettre adressée à la reine Elisabeth, reine d'Angleterre, puis transmis copie dans le Parlement anglais, dans West ministre dans le Parlement anglais, puis copie mususu eki dans le département américain, copie mususu eki dans CEE, mususu eki dans la Bundesrepublik. Donc tout commis pour être tout yebisa batwana que Namboka na biso Congo batela biso un criminel oyo azo diriger pe azo bom. Alors makamwana po simba ba pression ba américain ba sali po simba il faut ezala emballer entourer na presse. Yamana lobaki mwana na Nzamba solo congolais a solo a Rolanda ba télé changu wanate. A Rolanda ba Cyprien Wechite. Cyprien Weti c'est un aventurier, un collabo, face na eka kasoko moni yango, au mona ka kazana ba démon et puis c'est un collabo. Cyprien Weti. Alors na yebi pete pasteur Bobo pona ni akina kopesa micro. Na yebi te pasteur Bobo pona ni opesa micro parce que Cyprien Weti c'est un collabo. Alors barango clairement ka collabo. Alors batande wana na yebi te pona ni opesa ba micro. Et puis pona ni bolanda bango. Nakamwe omoni neti Kabila ba moni na Vatican. Yo combattant, oko relayer information na ponani. Kabila kende Vatican, yo ko publier en ponani. Oza esprit te. Mwana na Nzambe a publier Kabila ko ezo pesa kaka Nzambe lokumu. Mwana na Congo publier biloko oyo ezo kumisa Congo. Biloko nyoso to ezo let Congo down. Oza na tina ko relayer information te, ko publier en mote. Yango moni loko liboso ba Rwandais po ba boto somboka bazaki organiser na Rwanda makambu oyo Fabien na Wechi bazo sala ba reçoit peine de mort ezali haute trahison okoki koleka te na tango mutu azo sala ba massacre yo benga ke président olo ba kutu ye kutu ba sanction esala ka ye loko te donc zo kumisa ye indirectement au lieu telemela ye que c'est un criminel makambazo ça les a bien été congolais to telema yo zo ya kolakisa ba qualité na ya mabe o yo zo akumisa bana na Nzambe esenge na biso to yeba règne ya Nzambe kaka nde mutu ko ya kosikola biso déjà na Congo to ana problème munene
ba pasteur baza lokuta bomoni ba tatu ba bimbolumbu ba job lendo kiski kalami te bozo ba video na ye ya bozo ba salaka ba ki franc-maçon salaka ba pasteur belé o bozo ko tira mitema bomoni ndenge nzamba zo bisa mo bolumbu Denis Lesi a utaki prison aleki lokwa muyibi le ba bimisi ye azongi ya bimi bolumbu ye wana lisusu batu bazo no sambela c'est-à-dire nzamba zo exposer bango mais bino moko bozo adorer bango bien aimé règne ya nzambe za très important na musala tuzo sala règne ya nzambe ekosikola Congo na yo kaka batu nsusu bazo ba o biso Congo mutu akosikola ngo mfumu kimbangu biso Congo nzamba ba noir biso Congo bona yango moni déjà tout ça ba division. Bien aimé, Alain Moloto, l'adorateur à lobby Congo, ezali mboka nzambe. Yesu trône na eza na Congo, hymne national ya Congo comme ba cantique nzambe. Na okaki un sataniste moko azo ko finga Alain Moloto ko loba makambo ezanga tina parce que mutande nga bato be ba répondre nga ba non. Soki na répondre ye na ko fula ye. Awa ko tomba na tika ye na berere wana. Alain Moloto c'était un vrai adorateur et ça na mutu moko te na Congo ayemba banzembo ya ko adorer nzambe lokola Alain Moloto tala banda Alain Moloto akenda ti le loto mutika ko so adorateur na niveau na été et bateau ba yebinga eza na voiture eza na ndako na yoka ka musique ya Alain Moloto yango pe bomonaka lelo na vendredi na butu bomona générique ya intercession miracle des ali mosungi na bateau. Parce que la seule personne où a son rabat, c'est Jésus-Christ. Et libération à Congo, et où dans l'église de Noirté, et où dans le kimbangisme, et où par Yesu Masia. Oyo abunda ki na ba juif. Oyo abunda ki olongo, alongola ki ba juif. Nakati ya boumbu, alongola ibango. Nakati ya mboka ya Pharaon. Akiti ye moko, pour n'avoir libéré bana baba Yuda. Dans l'esclavagisme dans la romain. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Tant que vous avez dans Mickey, et dans la publicité, il n'y a pas un pas sans bata. Mais il y a sans un pas, sans Jésus. Le Congo ne peut pas être libéré sans Jésus. Ceux qui ont dit libérer, il faut Jésus à la guide de Nabiso. Il faut régner na Ekita. Il y a bien aimé. Na tongo na lelo za vendredi toujours que nous kumisa nzambe toujours que nous netona yi moko na moko za na devoir munene na kosala pour la libération ya Congo oya ko komela MP na ya komi oya ko mona ba membre gouvernement ba moni oya ko mona président France monaye président États-Unis monaye président ya Italie mona il y a des premiers ministres, il y a Bamboka Lokola, Allemagne, partout par ça, Bamboka ils ont l'influence. Mona comment, bah oh bah quoi ça va piquer, bah ça va piquer. Na loba qui en Angleterre, muto mayele, agenda ça la piquer. Na namba 10 n'était pas premier ministre, était mais dans le parlement. Et si ka oh bah voter la loi, il y a anglais. Bah voir anglais, bah voter en haut dans le parlement. Poète Léopold D. Na ba belge ba si ça traite ba noir ba si ça ko nyoko la ba noir ezalaki na anglais moko ya Liverpool azaki ko kinola la liboso ya parlement akendaki na namba tente et c'est na biso bana Congo o to za na Angleterre to se préparer ko sala ba sitting liboso ya parlement ya Angleterre pour na ko sisa makambo o à part wana ko zala prêt pour na bokonzi na nzambe kita règne ya nzambe eko kita pe ko yoka n'importe quel journaliste était kolanda n'importe quelle émission, kolanda n'importe quelle chaîne, parce que la chaîne a collabo, ezali ebele. Na bisa kibino ke ba wechi wana ezali groupe ya ba collabo oyo ba ye na négativité na kati ya musala internet bolanda bango te na yebite pourquoi bolanda bango. Alors vendredi à l'eleza vendredi moko béni vendredi mo malam parce que tous en nzambe nzambazo bi manabiso azoke na biso. Et c'est bien que tika nyonso maboko nzambe pour règne na nzambe ekita. Soki to sengi akoyoka e. Soki to sengi akoyoka. Soki to sengi akoyoka.
soki tosengi akoyoka. Nzambe na tutela katolo e, Nzambe na tutela katolo, Nzambe na tutela katolo, pona yebi ya kosala. Nzambe oyo Nzambe malamu e, Nzambe oyo Nzambe malamu e, Nzambe Nzambe malamu, Nzambe oyo Nzambe malamu. Nzambe kitanga na mona e, Nzambe kitanga na mona, Nzambe kitanga na mona e, Nzambe kitanga na mona. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Nzambe to tutela katolo, Nzambe to tutela katolo e, Nzambe to tutela katolo, suka suka okosala. Tozo no bonde la kosenga règne ya Nzambe ekita likolo na Congo, likolo na bamboko tozali, likolo na diaspora. Règne na Nzambe ekita emema justice esika injustice ezali, emema kimia esika bozangi kimia ali, esila na ba dictateur esika ba dictateur bazo sala ba représailles. Tobondeli bon na common excuse. Nzambe tobeleli règne na yo ekita. Yolobaki ete na kei soki bobeleli na kokita pona sala. Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions que ton règne descende sur cette terre, que ton règne descende sur le Congo, que ta main puissante puisse s'élever pour barrer la route à toutes les esprits impies, les esprits démoniaques, la puissance du monde kabbalistique qui agit dans les chefs de Kabila et son gouvernement. Seigneur, toi tu es le créateur du Congo. Tu as créé le Congo et tu les as donnés aux Congolais. Le Congo n'est pas pour les Rwandais, ni pour les Ougandais, ni pour les Tanzaniens ou les Sud-Africains. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont entrés chez nous, ils massacrent, ils tuent, ils piétinent les gens qui t'adorent. Ces gens-là sont des incirconcis, des gens qui glorifient les satans, les diables, les gens qui se prosternent devant le bœuf, les gens qui adorent Mammon, les gens qui adorent Moloch. Seigneur, nous célébrons, nous t'adorons, le Dieu créateur, le Dieu vivant. Manifeste-toi. Agis. 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 Venge tous les sangs innocents qui ont coulé au Congo. Kabila a sur son dos la mort de plus de 20 millions de Congolais. Seigneur, ne laisse pas ces gens comme des ne les traite pas comme des impunis. Punis-les et que ta main puissante puisse se manifester dans leur vie. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu créateur, le Dieu qui a tout créé. Nzambe malam. Mobate le malam. Kumbama. Kolo Yesu kumbama Yahweh nanga kumbama. Kolo Yesu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Nzambe nelia kumbama. Nzambe malamu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Mozalisi na nyonso kumbama. Mosunga kokamo kumbama. Kolo Yesu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Nzambe malamu kumbama. Nzambe oyo kumbama. Kolo Yesu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Mopesi na nyonso e. Yonde Nzambe malamu kumbama. Kolo Yesu kumbama. Solo kumbama Yahweh kumbama Yahweh. Kumbama Nzambe malamu kumbama Yahweh. Kumbama mosunya kokamo kumbama Yahweh. Kumbama mopesi na nyonso kumbama Yahweh. Kumbama yo Nzambe malamu e. Okita osala e. Bokonzi na yo kita e. Sembola ndelo boko. Okita na Kongo e. Osukisa Kabila e. Yahweh kita osala e.
tala toleli tolembi yelonga basantu kolo kita osala tobeleli yawe zambe malamu yelonga basantu o kita osala kolo kita osala otoleli tolembi yo mosunga ko kamwa kumama kolo Yesu kumama yawe kolo abana kopambola journal lelo pona moko na moko oyo azokende musala nzambe abatela bokepi bozongi na oyo azali bongo malade loboko na nzambe etouché abika oyo azali kozwa avion kozwa train kozwa bus kozwa moto to voiture pona kokende musala to voyage akende na Yesu pazonga na Yesu esika nyonso to bombe ekozala yo soko kozala na mona na nzambe exploser te tio kolongwa nzambe abatela bana na yo plan nyonso to ya monde de ténèbres likolo na bana likolo na famille na yo ezala nul sans effet ba flèche nyonso to enflammante ya butu pe ya moi na bomoi na yo ezala nul sans effet bokonzi na likolo ekita likolo na ndako na yo likolo na bana na yo likolo na ba séjour na yo likolo na famille na yo likolo na nyonso zosala ba entreprise na yo nzambe na bomoi amona yo abatela yo azala na yo oza nzambe malamu nzambe mobateli nzambe motomboli oyo aza na ba problème ya mbongo oyo aza na ba problème ya freinage oyo aza na ba problème ya kozanga musala nzambe na lola bokonzi no tango ekitaka eyaka kobuka bakali eyaka kolongola bokoko eyaka kolongola boloki eyaka kofungola bato miso kita osala nzambe na bikamo Yawe na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango solo bakumisa kombo na yo o Yawe Yawe na bikamwa solo sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe Yawe na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo belela belela Yawe Yawe na bikamwa belela belela Yawe azalaka na lola belela belela Yawe Yawe na bikamwa belela belela Yawe azalaka na lola Moïse belelaki Yawe Yawe na bikamwa Yawe abibisaki Israele na kati Ejipite biso tobeleli Yawe Yawe na bikamwa Yawe bengana barwande na mboka Kongo Yawe na bikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo solo Yawe Yawe na bikamwa o sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe Yawe na bikamwa solo sembola loboko na yo bien-aimé banda kopesa nzambe merci pour la semaine oyo nzambe abatelaki yo banda lundi tu akomisi vendredi abatela yo pe weekend oyo vendredi samedi dimanche nzambe azala na yo nzambe afungolo miso nzambe avisite yo nzambe azala na yo nzambe aza nzambe na biso kolala kolamuka eza activité tokumisi etone tolie merci journée malamu nzambe amona bino